Okingai ngana makambo ya Congo. Bata ibina kabila siko bazui matata etali bango mibale. Okingai ikaba bundana na o bana ngo potopoto ya kati na bango tali bango. Ya bokonjo yo bango balonaki yango eboti mbuma. Epai na bango eza so kabila lobi bovandi nye. Tango kabila akonyonga ka baninga musu ye pa vanda kanyete. Ya lobaka ngo abetaka to ya biso kabila kati likambo esile pa na biso moto lobaka te. Bate nini? Lamuka na ndoto loba akolo tatia na lamuka pe akoboya ndoto wana na kolamuka. Zabi ndoto yela na isute. Mbusa akoluka mosala akei. Akomi docteur yebona. Mosala sikazui yango wana. Awe bole ko boba bato to luka mbusa ali wapi? Yo baki to ko mudise bola. Kendate. Mbotemi bandeko balandia Congo Millennium mais bino aura vraiment branché scotché pour na kolanda ezali bongo actualité oyo to disposaka pour na bino na kati ya Congo Millennium surtout plus na émission oyo polele on va parler à présent à faire la moka avec toujours mwana mboka Mike Mkebai parce que botuna ki bino ba bosepela na ba information to bozala vraiment branché na ba information oyo to proposaka bino alors on est là restez branchés on se retrouve juste après ici. Ndeko Mike Mkebai to repose sur son beauté mais du moins trop sola la muka la muka oui mais avant to kota nango la muka na ko kese vraiment lingomba monene etumba vraiment na mbongo na Congo la muka na bakambi na biso na ko pesa mbote Bemba Gombo Moïse Katumbi Adolphe Muzito na ye moko Mafa Martin Fayulu Madidi président élu nabi élu okinga na tema ina mon côté avant to kota na muzindo to tuna na mutuna ya ndeko bati likobo départ na FCC azu autonomie na ye bien sûr mais kaniswana choix wana sala kezaki ya malamu to ezaki mabe parce que apparemment na moment oyo tokolo baki ya ko tendre pe perche na ye na ngambo bandiko la muka est-ce que il sera le bien ngamba makambo bati te okinga ngana makambo ya Congo bata ibina kabila siko bazui matata etali bango mibale. Okingai aibina kabila mo adui mbongo wa akangisi moto abatwa wa Gano Gabonais abotoli yesaki ya basima na milioni na dollars. Mais apparemment il y a le même propre que le candidat Alexis. Ali nani? Apparemment il y a zama salté. Pemba mosupo bobita Alexis abetaka atinda babeta mondoki na pepo. Bango zo bende moko. Ha koya kotuna nga bato ate. Bato na babomi Congo. Okingai mama. Tika babunda na bango na matato ya bango na lingomba na bango. Okingai. Tika babunda na o bana ngo potopoto ya kati na bango tali bango. Ya bokonjo yo bango balonaki yango eboti mbuma. Epai na bango eza so kabila lobi bovandi nye. Tango kabila akonyonga ka baninga musu ye pa vanda kanyete. Ya lobaka ngo abetaka to ya biso kabila kati likambo esile pa na biso moto lobaka te. Bango bato ba komisi dictateur. Biso toko ba kabila dictateur bango ba bite. A malamo ayoka bato. Akende otuna kabila. Oya kotuna ngai te mama. Kende yebisa ba tia kende otuna kabila. Mais soki aye na la muka. Pe moto mbongo ata komi président sénateur akolela te. Adui mingi na moto ya Congo. Adui. Okingai mais soki aye na la muka lobi te la muka ngo boti ko sala ngo tete to fongola ki motema to yambi bato nyonso to akinele kwa etumba so bobaki songola ya te pakala ya te fulani ya te ingalo bate bango bako kabola Congo sikabati kabiso ne tumba to pe na ebiso bati ko ya la muka te ya linga keske tumba te yo bi bati te kende pa ko liamba ya ko lia ko aya ne tumba yo bi bati tango ko bango ebi aya andi mapasi ndeto bocho to ko bunda bo ho soko misoyo ko ta suka tsanza te aya te yo moto ko kanta kwa aya nini bate nini la muka na ndoto loba ko lo tatia na la muka pe akoboya ndoto wana na ko la muka zabi ndoto yela na isute nini bango ba meseni mili ke pa ko tanga akoya te peso kwa ye to kolinga yango te pa ya ko mema biso
amema bisoni ata bakonzi na ngai ya lamuka bandimi yango nga na ondima yango te po akoya mpona kobebisa mpona kopanza akoya mpona bolingo ya kongo te oki ngai biso tokomi fulu te esika moto nyonso akeye atutani libaku mabe ale ye wana alongwe kuna aye lamuka mpo toya konotela ye bongo zobi lisusu azonga na ngambo esili likambo wana botika biso nde toali tombunda lamuka eya na mposa bakambi te eya na mposa bantoma te lamuka eya na mposa ya bakongomani pepe congolais oki ngai pepe congolais abakama abunda mpona lamuka so tobakisi moto moko nde ekobakisa lelo te botikane biso. Voilà, on va parler de la Mouka. Le programme Isaïki est le 20, fallait réunir à un niveau à Lubumbashi. Mais on nous a informé que le report Isali à le 24. Si Batongi Saki Ango Simami Commune Bandakala, Robate Yola Dakite, Bamokola Tugumi Bayena Mine, Bakambina Biso à la Mouka, Bakutana Kuna, et aller Sengopo Nabiso, pour Bato Bafingi, Moïse Katumbi Mingi, Moïse Anganya Sali di Kambote, et donc ils ont Kamabe, Panaïmba Motsu Penge Pesa Kanda, Namotema. Motema malamu na ye ya banza kite akenda koswana Félix na ndenge bokonde ya bokutu biso na biso bakongomani ali moninga na ende kona ye aye komona te Félix bakanga ye ngando atie singa na moto batie na mokila bakomisa ye mbandi na maboko ya Kabila nde aye komona te makanisi malamu oyo atiaki pona nzela ya Félix ekokenda liboso te Félix ali mobimba kati na Kabila e ali likambo oyo etutisi ye libaku kasi asalaki yango na motema lokoso te po na ye to po na bomengo na ye po na bolingo ya Kongo po na te tomeka koswana ndeko toyeba kokangola ye lelo oyo ayebi teloko wana eyaki na suka lamuka ekotambola omoni amemi yango na sanza misato bapesaki ya bokonzi akei nango te na suka apesa yango na maboko ya ndeko oyo akokitana na ye na kolika te kozala bemba ebongo tokoma nayebi te bandeko batindaki mituna balobaki na ngai mingi nakokoma na mboka Lubumbashi nakoyebisa mokonzi oyo mokonzi akoyebisa ngai nakoya koyebisa bino na ba oyo bakumisi Salomon Eskadela Kalonda Idi na etumba ndenge akobunda ndenge bakotungisa ye bakopimelaka ye lipasa na ye Félix alaki ekoya kaka te tokozela tokolikia te bokonzi ya kaso moto alaki apesa soko alaki te alaki apesi te elingo asali te ngo bani te bokonzi ali na moto wana tokozela ndenge bato bakumisi ye na etumba na ye ndenge akobunda ndenge akoboya kokota makambo ya songi ya pamba ya koswala kati na biso te akokumba mokonzi Moïse Katumbi na nzela ya elonga mpona Kongo ndenge bakumisaki ye na yebisi ye yango Salomon Eskadela pe na beteli maboko na lobi akoba na kokoba ba mosusu na koyebisa bandeko wana babenga ye moko bayebisa ye yango bato baka kotuna tango bakotungisa ye awa te lelo bakotungisaka ye mpona likambo ya lipasa bakotunaka balobi bato bakofingaka ye bakoba ye Salomon nani sika bato baye koyeba Salomon nani Salomon te ye te azalaki na kati ya nzungu esika nyonso ya monene elambami na opposition Genevale nyonso aki na kati ya nzungu na kati ya mokokoli kolamba pembeni ya mokonzi Moïse Katumbi porte Congo ekenda liboso lelo esengo toyeba kondima baninga oyo babundi etumba bato wana mibale na ye na Katumbi basali mingi yango na zonga likambo napekisaki baninga bolobaka te Katumbi apesaki moto songolo misolo apesaki misolo wana pona etumba ya Congo ye moko alobelaka yango te apesa mingi oyo eyebani te botika kolakisa lokwa mokonzi ye makambo ne ya bime misolo mokonzi ana makanisi ebele oyo apesi lelo soko Kabila zongi nsima yali mpona makanisi wana akoti bandako ebele nao babengi diplomatie kotambola na Nations Unies porte to buka bokonzi ya Kabila ezonga nsima bolobaka mpe yango bakongomani bayeba yango bayeba mosala Katumbi asali mpona Kongo yango wana nalobi te mokonzi ana etumba ya mbongwana tango nakoyoka bato bakoba bakofinga ye gabi na bonene oyo etumba ya Katumbi akokende pa ya Félix po Félix apesa ye nini alikiaki na elikia wana te
ali ndeko na ngai tosali makambo ebele nakoki koyoka ye tosolola mafinga ekota emokonzi na kati etumba alakisi bino amemi sanza misato oyo aye ya lamuka bomoni mpe ndenge banyokoli ye ayakisa sa batanga mbuta mutu ete Tshisekedi baboyele akita Goma mbala mibale baboyele lokola ate Lubumbashi ekomi boloko ne ya sika boloko akale alaki poto sika batie ye na exil na Lubumbashi résidence surveillée abima katanga te eyali pasi mingi bokomona minyoko bakosala mpona etumba na misolo okatumba yali nango bolimbisa nga naloba yango etulisa bato mabaku te na misolo yali na yango moto mosu akoba nava na nga naliaka misolo na ngai aye na etumba mpona bolingo ya Kongo ndeko toyeba kondima baninga toyeba kondima o baninga bakosala ata bato ya ngambo toyebi te moto wana ya ngambo kasi ali na etumba akobunda mpona Kongo ya somo. Tokaki ndeko Martin Fayulu a kozalate na réunion wana et aussi d'autres part ndeko Pierre Bemba akei mikili ya poto akotambola et bongo akodjonga comme si vous organiser vraiment na niveau d'organisation mopanzisango boyaka ngapela ya bajour wana ngai pe na sala mosala mopanzisango mopanzisango bolukaka songi yo makambo yo kiti tokoyokana te boko bakisa biso makambo mokonzi Fayulu akoya Lubumbashi oki ngai mama akoya akei poto atambola mokolo ya tukumi baye na mine ya sanzoyo ya sambo aye Lubumbashi botika kokabola biso bomoko na biso ekosesa Kongo ona ni bolingi toza kokabwana population bazolela bosi bato bakoluka mosala bakei problème interne problème interne wana nde yango ezo déstabiliser population libota nyonso ezanga te déstabilisation ya lite libota nyonso ezangaka nungu te oyoki ngai mama yo oza bandeko te boswanaka ata moko te bobongisaka te botikani biso mbusa akoluka mosala akei akomi docteur ye ebola mosala sika zwi yango wana awe ebola yokoboba bato tokoluka ye mbusa ali wapi yo baki tokokobundisa ebola kenda te mboko batata mikolo wana soni te abakaki obundisa ebola ebola yango wana ekomi okola bandeko na ngai omesa abengango urgence mondiale Fredi Matungulu akoluka mosala bakoluka mosala basi bakei botika biso oyo tokobunda tobunda etumba bayaki kongo banyaka bongo taye esika mpo bamona ye bongo batia ye ndombo lokola bango babi désordre eza na lamuka boyokaniza te yango baki retrouve esika bazosala mpe kaka mpona intérêt ya mboka mpona kosala mpona intérêt ya mboka badeboshe yo lobi so lamuka ekomi na bokonzi ekozala intérêt ya mboka te esika etumba oyo lamuka azobunda eza intérêt ya mboka te intérêt ya mboka epa bakoyiba miso ya bula matai epa bakopesa yo mosala nkoma ntoma ya mboka mpo yibaka ce que lamuka fait là c'est pas l'intérêt du Congo ce que tous les Congolais font ici tous les pauvres Congolais qui souffrent ici et pas l'intérêt du Congo l'intérêt du Congo c'est au gouvernement pour ça pour l'intérêt pour les fouta ya Congo pour dans bon membre du gouvernement OK de bad Congolais azolo bambisi ya koteka mbongo ne ko kota na nkita ya Congo c'est pas l'intérêt du Congo Congolais azobuka mabanga tongo poko maboko nyonso ekomi yembuma mbuma c'est et ali wana ali bolama Congo te l'intérêt du Congo ne se trouve qu'au gouvernement tous les millions de Congolais ici ne travaillent pas pour l'intérêt du Congo tous les Congomans ici ba millions et millions ya ke mbusa et pour travailler pour l'intérêt du Congo c'est au gouvernement bato bako twambongo na bango bana poto anyo kwami na poto ti na kolala kala mali libanda adu bongo ya tongi ndako etaze misato atie flat bato bako kota e ko pesa bato misala ça c'est pas l'intérêt du Congo l'intérêt du Congo membre du gouvernement donc soko tobi to la na kota du français ya di français obi le gouvernement to ebité en ba so ya bato boni to zo ndakisa et alina le gouvernement comporte 50 postes ministériels 50 membres. C'est là les intérêts du Congo. Intérêt du Congo est suki wana. Na hôtel du gouvernement. Na di pembeni ya ebali. Yango wana. Oh, nyonso bato ba ko sala. Ce que Denis Mukwege a fait aujourd'hui, c'est un grand nom. Prix Nobel de la paix. Ça c'est pas l'intérêt du Congo. L'intérêt du Congo, oyeba tie yon toma mibumi balé, oyibi mbongo bimi. Sikatango bimi, intérêt du Congo est chili. Mawa.
Congo wana nde tolingi sute Congo wana nde se komi ya suka mbusa nyamwisi na matungulu bobiki mbala sima boza eska koya sute bato ba bino po bokende ba kondo komiteka boyaki po bomiteka lokola ndunda bomiteki bokenda vous n'en sortirez pas riche sima ya mibu mibale bokolongwa wana bokoza obi na bomo ya moto za moto ya kimia po obika malamu lobi sumbusa kotambola kabwe akobima moto ya mbongo te akoyibe kosida matungulu ekosida yo lisusu okoluka lisusu mosala pasi na bino boye bakate pote moto za kimia bana bakolo batata bakoko na biso esengeli kota mosala mpona bolamu ya Kongo mobimba poso Kongo ya malamu ekotika mwana ye moko tanyokama mikili ya poto ata moto alaka babala bamelaka ye mbulanketi ya babala bamelaka ye kopo ya kawa te na balabala omoni mboka suka li malamu. Na réunion on a la muka, est-ce que tu as remarqué présence ya ndeko Francis Kalombo ndeko ya pona nini te bali na zonga ya mokonzi Katumbi batambola kana basaka musana baya te pona nini ça fait partie na la muka mokonzi na la muka mo ba kozala soki ko swana yaki na libota sikatosito bongisi bongo poni bolingi baya te esenge te baya pona kola kisabato te toyokani ngai na ko senga te bazala pe ali na ndingisa na bango te baya mokonzi na bango akozala nani akobenga na bango na akopesa bango baya te botika makambo ya lokwa makambo na okaki bato bako silika ndeko epenge ye tokangaki ye kanda te botika ni makambo wana to ali libota moko bana libota moko soko baswani babongisaka ya kate ya komisa mbeli otobola moninga to sito bongisi esi Katumbi ana posa ya Fayulu ana posa ya Katumbi makasi ya lamuka yango wana bana Lubumbashi bana posa ya bana Kisasa bana posa ya bana Lubumbashi tango gome kweyaka na maboko ya Laurent Mutebusi ya Jules Mutebusi na Laurent Kunda bana Kisasa batelemaka balobaka tete wana ezali gome ya musika to ali bomoko bakabola biso te bana Kisasa batambola na yebi yango te bana kelasi ya enikini bakita te na MONUSCO Kunda bimambango na Mutebusi na Bukavu tango bazwaka Bukavu nako bagoma monoko tuti libango Bukavu bana Kisasa batambola tango pe awa lisusu bamakenga na bataganda bayaka Goma Kisasa epelaka moto etemaka tabo moko bakabola bino te mboka moko to kobundela yango. Objectif ya cellule oyo ndeko Katumbi à mettre en place. Est-ce que tu vois bango ils apprennent encore organiser car rencontre oyo ou bien na compte ya lamuka te wana makambo kati te ko ebita ko tuna ko mais bandeko basa au courant quand même que cellule moko est tango na ko uta Lubumbashi na ko ya ko beta miso sikate na tuna ba condition esengete na lubayango to komi na suka mwana mboka te wana yali makambo ya ndako ya kikuku na ko ya ko bimisango awate to komi na suka mwana mboka Mike moi liloba suka o bandeko baki koyoka de votre part na compte ya lamuka ba imboka lamuka e ali ya Moïse Katumbi te ya Adolphe Muzito te ya Martin Fayulu te ya Bemba Gombo te lamuka e ali lingumba ya bakongomani o ba nyonso babundaki te po bokonzi ya Kabila ekweya o ba yoki pasi na ndenge Félix aye kobatela Kabila o bakolela tongo pokwa pona mbongwana o ya monita koki etumba lisusu te kaka ndenge oyaki ndenge pe okobima okei na yo koswana te kenda tata lamuka ekokomisa etumba o na suka pote mbongwana ekota na Congo lamuka ezali lo moto o tokendaka kokutana nango esika ya pepo na njili oye kumbaka biso te na Sainte-Thérèse oye kumbaka biso te na Kisasa nyonso epai nyonso okoleka okoyoka bato lamuka mokebai bozonga nsima te bayimboka baza kolela bana pasi balobi tobunda yango wana lamuka ya moto te tokokenda nango te na suka bayimboka botelema lamuka yali mpona elonga ya Congo elonga ya moto te yali pete ya Mukebai te pete ya Katumbi te yali pete ya Congo tokenda nango te na suka bongo moko mosuto simba na maboko toza na lolendo
ya kobaluka ya kotala na nsima koyeba tala mosala tosali mokolo nkolo ya kobenga biso tokozala na esengo ya kotika mokili ya bato mpo tosali mosala nkolo atindaki biso lamuka. Merci beaucoup, mon amboka Mike Mukebai. En tout cas, très cher fidèle, je pense que pour aller l'autre Sukiawa, Torozo, il a bien plus prochainement pour un numéro Yassika. Mais permettez-moi quand même de remercier le grand initiateur du Congo Millennium, M. Ricky Dibens. À ses côtés, je retrouve la première dame de Congo Millennium, Madame Jolie Dibens, la pomme verte dorée. Je salue aussi M. Lynx Longelo, bon séjour à toi, le monument de Bundes. Je remercie aussi le roi des Golmavinga, le cœur cher à la reine Agnès depuis l'Irlande. Maman Sylvie doit vous aussi bon séjour. Inès Touma vous remercie. Je remercie aussi, je reste Zouma derrière cette caméra. On se retrouve plus prochainement.